te bandeko balanda chaîne na biso Idéologie TV babi awande mambo bien ande masola kitoko kande na ebino tolela na baba zolela eza wa bino ndeko BM la section autrement dit love ma voix donc to sangani na milolo ya matanga ndeka balobaka donc tozolela na bandeko baolela toyekolela vie na biso ne pona ngaza confrère nanga Charlie Balaka to sangani ebele awa nyonso pona matanga na ye et toza biso moko te tomoni ke bandeko na biso pe ya théâtre batiki biso te ba ko soutenir biso awa na kati salon to na mama Moindo aza ba ko représenter batu nyonso ya théâtre mama Moindo boa tarde bonne santé par la grâce de Dieu. Tomoni na matanga ya confrère na biso Charlie Balaka oya utika biso maman Moindo tant que mutu asala ka théâtre tant que comédienne oye ko sangana na ba presse donc ba journaliste et lo koni memi on esika oyo maman mekana ko expliquer nga bolingo oyo oye ko lakisa e pa na biso po ebele pe bazana na Luanda basala ka théâtre ba monanité po biso na bino to travailler ka ndenge moko biso to za besoin na bino to sala musala bino pe bozana besoin na biso po makamna bino pe tambola bien mais ebele pe bayete ne sika mawa mais maman Moindo landi biso eko sangana biso et là on est vraiment memi ne sika obozaki na bo camarade na vie na nga Charlie Balaka et après manakimia to ezaka ka relation et sali ke non bango pe baza ba collègue na nga yango sali ke na ko sangana ba. Merci beaucoup vraiment pour na question na yo poser ngai vraiment sur tête la bible balobi to lela na ba oyo bazolela to seka pe na ba oyo bazoseka to sepela pe na ba oyo bazo sepela lelo nga na yo ki corps na ngai ndeko na ngai Charlie Nazaki mingi ba ka sekende na ye awa bino ba journaliste tam susu to yebanaki na Charlie to yebanaki na biso na Charlie te to andaka ba mission to taka bandeko na biso asali pe moi tamulai na musala na lula pe musala na ya salaka asalaka kitoko alors que lelo oyo na tangu et permettre tata tant on a écouté tata zupe manae vraiment ndakova na ndaku po nalia na mela na lobaki te on a accord na ngai et si gagnon so bakozala il faudra qu'elle na participer po na mukola lelo oyo coronavirus oyo et pété ibatu ba oyo ba kufi biso de l'équipe bango na nini pe ba oyo bazo kenele lo oyo bata monde artistique biso de telemi boyangana yo journaliste nanga to l'équipe bango na nini alors que c'est le contraire ezo te yande biso toza na bolingo ngana yo na bandeko mususu to lingana toza la bomoko lelo bango bazo kende biso zo tikala eli ko lobate ke pesa lolendo eli ko lobate ke pona yo za boye te bango nde baleki biso na tango ngana yo e pesa biso mayele ngana Charlie tozaki na relation te na contacter mais na signe ya bolingo na signe ya musala na bande ko lingé pe mingi na bémission na ye lelo Charlie atiki biso ke ton âme repose en paix Congo ezolela tozolela monde artistique ezolela pona nini na va na ndako eko pesa ngai nini soki na va na ndako wa motema mabe na sali et peut-être que na yokaki yango na tangi yango pe na moni yango so na va na ndako moke na yeba tendenge mususu mais so no kwa na yeba ki yango yango na lobi na kozala na bino elongo et sika nyonso oyo bino bokozala to vanda poto kabola mawa ozomona yango na mwenga na kolobaka ke to lingana bandeko to za bomoko to mona ka ba artiste mboka bapaya bafinga na kate bachola na kate c'est le contraire balingana ka na monde artistique ngana yebi ngano to ko swana eza bino ba journaliste ba musicien to ko potana 5 minutes c'est belé photo solo là mais lele komi ba haine ya motema ya libela ozo solisanga me na kati ya motema na yo za na haine sikoyo eloko nezo benane mabe okene musato ozo sala eza na okapoto luka kwanga to luka lipa po ekotikala nango pe lipa na kwanga ngo ata to somela ngo ba predo ata bakabele biso mituka nena nde to beta tolo kekingani bakabele boy asali boy ekotikala nango alors que omoni vanité de vanité ngana yo kaka soki to lingani ekozala malamu soki pe ngana o to lingani te bakonzi mukonza mboka pe kozala passe mingi pona ye mais ngana o soki to lingani ekosala malamu mingi soki ngana sana passe yo sunginga soki ndeke wana pe na passe yo sungi ekosala malamu mingi bandeko surtout bino lelo bozokola totika kosambela nzambe na semblant
tosambela manzambe na solo. Donc tout ça les farouana na linga muninga na lokola komi linga kaye moko eza bien makasi Charlie que ton âme repose en paix eza nzela mulai o biso nyonso tokolanda lelo eza lelo bongo lobi toyebi te ekozala ya nani bandeko ba journaliste miteme ezoki bandeko ya ba théâtre bandeko nyonso bazali na kati ya monde artistique miteme ezoki bakonzi ya mboka nzambe atonga blessure intérieure Choucha naza posa na yo ya quand même oyo ko se présenter na matanga oza moko ya baba to ba organiser matanga oyo Choucha bonjour to boa tarde bon tardi yanga moko ndeko ya famille ya kati ma BM la EBM la sexy nabi merci beaucoup la sexy conseil na kopesa omoni matanga ya Charlie Balaka oyo était premièrement ngamoko parce que bande comme sous réponse na bango ezalaki tokoya matanga te po biso ba oyo so pe tokufi na Congo ba kunda biso te donc yiko la sake na Congo bango ba sala ba matanga te ndenge to sali matanga Charlie Balaka c'est pour dire quoi nazo beta c'était mutu akoya na conception ke na ya matanga te po na Congo pe soki journaliste akufi na Angola na Congo basala matanga te mais tu es dur c'est que yebanité de tu Choucha lumière sera kufi ba luka ba ye ba famille nanga mami ile la luka ye ba famille Choucha lumière na Congo zarawat toni ko luka ye ba famille Choucha lumière zarawat mais c'est que yebanité mutu aza déjà presse aza public akoko pe sara ba réponse à wana te si on a fait c'était pour so ye fait c'était non yora souci mais ça matanga oyande kona yo azaki lokola bisonde tozo sala pe musala ye bazaki yekuta zaki msusu na koleka yo yom to vandi na bandako emsaleka ki yo anozo talanga là c'est que ba journée c'était ba ebante ba onyo so ba ya te ba ebante so pona ba mikolo na biso to kuta na mboko ba ye te ba se présenter te c'est que ba na bolingo te to lingani te to zami te mama be ba tete pe ba sona kati ba finga na kati pourquoi ba sangana ka bongo biso to wela kanini nanya sombi avion na mboko nanya le kakana tepeya wale kana tepeya na nangola nala le kana TV muna ba journaliste ndeto sangani aboniko yaya minye nango ke ozani dara Choucha lumière ba ebisinga makambo 3 jours kaka mais na la kisona to sala kit 3 jours mais na koti likambango pona talini Charlie Bayala kana Choucha to solo la te vraiment nazo na ngata solo na Charlie Bayala te nazo ta ya kolande missione mais respect ça n'importe ya solo là na sala ngote to kutana te mais moi bolingo wana on nzamba lobi aimez-vous les uns les autres pe alobi bolela na ba o ba olela na sali yango zelanga na mariage na affection no yate mais soko kufeli no ya pour la soke oser le côté bo changer ba comportement la bino mabe ya na loba ki ko ba échanger ba éducation ba tuté ou bien avant ma journaliste, quand on parle d'un journaliste et d'un chroniqueuse, et ça m'a yélé. Mais tant qu'on va sur l'accent à B, c'est-à-dire que les journalistes étaient basés qui m'a tembe to bendié, asimi micro. Mouto asima micro, ah mouto même président il faut bangaye. Mais puis ce que on va banga bango, c'est pour dire que tout ça, les journalistes étaient basés de l'autre côté, na sépélité. Mais merci na quand même na ba oyo balandi biso to leli. Merci na ba kata to za la 3 et des pluriels. Merci pour l'équipe qui toque dans le calme. M soupe sobaya qui me aime ce neza sanitaire. Merci mingi na ba oyo so batena qui biso compagnie et que toujours qui toque Choucha lumière à pesi pour lumière eza toujours. Baba qui toque à 15h mais toque 17h toza. C'est pour dire qu'ils ont kende qui toque. Merci aussi à toi David et Sukozali donc je te salue. Merci na ba oyo so baza ba gros bisous. Merci. Vraiment na yambi ba confrère nanga wana consort nanga et na bandana Patrick qui nous a moi ba ça valait toujours na mobile et ko ça zoate Patrick boni na kutso na matanga ya confrère na biso Charlie Balaka matanga zo le kandenge nini boye banaki na Charlie azaki amina yo azaki vient na yo to connaissance na yo mais quand on peut expliquer biso relation na kata matanga eza pourquoi. Voilà, merci la parole, je te remercie. Relation avec Charlie, Azan de Gonabiso dans la presse, Aza Yaya, Nakoloba.
Ça l'a passé que Sangwa Charlie Balaka écoute nga ko namboka mopaya, tu peux imaginer parce que depuis en Angola déjà 7 mois ngoyo et ça là vraiment passe ma casse et on a le bagage que souci ezali vraiment ko bung sandeko oyo to perdre na musala na biso la presse et ça facilité c'est un baoba je peux dire accueillir tiki biso mais na biso to tikali to zaka na bolingo po et le que c'est sur les années bolingo sans bolingo to monto ya na derrière Charité mais je regrette beaucoup malgré toyé mais effectif faisant mouké parce que le message les gars qui ton mec comme moi ça la moins sensibilisation quand les alaka pendant comme sous ba été bon on sait pas peut-être bazana moi ba bazuma ba improviser dans les alaka mais na ba op ba yé moi je remercie vraiment tout le monde pour tout ngana kamwe na artiste comédien mususu message les gars lobby to partager que message mais ba landi biso vraiment matanga c'est la vidéo qui a bolingo za ka boyer pour ba hôtel là nous sommes sur la famille artistique à ma grande épouse aussi dans mon présence c'est Prince d'Angola Azaki Nabiso en tout cas c'est bien vraiment quoi elle est qui na kimia Percy Kouchou n'a pas ça sous boitarde vraiment Percy merci beaucoup Percy merci Percy nayebi ke oza moko ya mopandisango ya mboka et tokuto pe na matanga ya vient na biso Charlie Balaka okoki ko expliquer biso relation na Charlie Balaka ezalaki nini boyebanaki avant to landi kaka ndenga za moko azalaki moko ya mopandisango to na ko expliquer on ndenge ezalaka ke non ya kaka tikaka na ya mais quand on ko expliquer biso relation na yo na non Charlie Balaka c'est un vieux à moi donc depuis Bakin on a pas tellement trop na Luanda donc viens nga tant on va viens nga pe conseiller nga trop donc lui on est salanga passe na za route sous na simi téléphone hôtel là numéro vient moi comme les na WhatsApp exact donc ça fait mal donc azaki papa grand femme on est encourager na musana nga personne le bara bien personne faut ça la musana na yo vraiment ko la nga batu musunde ba memara ba jara be mission na te nga conseiller nga trop donc nalinga ke mingi a sanga pasi makasi donc lui on est vraiment ça m'a choqué nga vraiment même non baba complexé mava nga roza na problème na mais so kufeli na ya on bon so kufeli na ya parce que na banga te que on a pe na peso mes condoléances so bon linga rankina nga no continuer on se comprend nga na sabino pe na lelo baba journaliste te vraiment na biso tangelo nga tangi na ina la salle d'animation culturelle donc j'aime vraiment mon travail na linga ka musala o ko leka misala nyonso to kufeli ata bataki nango ba yebi yote to mona pe bata théâtre na Luanda ceux qui bata théâtre musu ba kufi o mona ba nusu ba na bana na bango ba yebi ata kululu te ba sani ba roya ata yebi Charlie Balaka te mais ça confort na yo ça journaliste soit disant de ba benga na ba chroniqueur. Mais viens, si vraiment tu es chroniqueur, viens. Oye, attends un bon côté, aya na ne lorote ya to couvrir pour vous nini. Matangele qui to kaboli mawana ba ndeko na biso Congo pe na famille biologique ya Charlie Balaka. Vraiment yo ye na auto fani na yo ponga na batu boto yo kanarate. O mo te koza complexé. O ko bon. Baranki na auto memongo tiwap. Bolu ka bombi bimisa msu batapoto pe ba yebi na ba obinote. Msusu fiango sabi ba yebi na bango yote on se comprend donc ngaza la poma muto surtout la mode média na solo ba tout bien so muto senga numéro na yo bon na sibile fi bu sen émission aya solo zo numéro na ngala ka bongo o ba ba ya ba gen ke o ponga na bueno to solo la te ya ngape mona matanga exacto a complexé moi je te dis pour ngape baba complexé Dunda TV azawa adape moko ya bapandisango mboka et Dunda TV malgré ye sikoyo na profiter na zoyo to monyo na matanga ya vient na biso Charlie Balaka oya tiki biso et loko ni mimi on esika oyo relation ni bozala na ngona confrère na biso tiki biso boyebana kitote oui relation vraiment eza trop mingi pour na bande kotala ye aza confrère nanga na landaka mingi vraiment ye le chouchou pour le nazala le chouchou journaliste boy bande kotala chouchou ba émission na ye aza moko onga pe na ndeko kotala le chouchou donc ça passe makasi ko bungisa moko na biso ya ba journaliste auto kotika biso yango mingi na ye penda pona kokabola mawana ndeko na biso po biketo na bazolela Thank you.